Chers amis, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur votre émission Un Poutouleux. Poutouleux, encore une fois de plus aujourd'hui, derrière l'actualité. On va apporter, bien sûr, comme vous avez promis l'autre fois, on l'avait tourné avec Fally Ipupa. Sur ce plateau de Poutouleux, on vous avait promis de recevoir pour vous le patron du groupe d'accompagnement de Fally Ipupa. Il a dit qu'il faut séparer F Victime et son groupe d'accompagnement. Parce que les artistes musiciens qui composent le groupe d'accompagnement ne sont pas les artistes de F Victime. Mais il arrive deux fois que F Victime puisse produire les artistes qui accompagnent l'artiste. Et aujourd'hui, on a reçu pour vous, mesdames, messieurs, le patron. Je dis le patron parce que c'est lui le chef. Le AKM, le souverain pontife, comme ça, il s'appelle maintenant comme ça. Atélé Kounyanga sur ce plateau de Poutouleux, comme prévu, comme promis. Et aujourd'hui, il est là avec nous. On va parler, bien sûr, de comment s'organisent les groupes, de son parcours, donc d'abord de son parcours et de comment s'organisent les groupes. Et après, il y aura des petites questions, hein, comme vous avez suivi l'émission avec Fally. Il y a des détails qu'on va découvrir aujourd'hui avec lui sur ce plateau à télé. Bonjour. Bonjour, Popol, mon passou là. Boni. Oui, ça va. Boni santé à groupe. Oui, nga na zongela na répétition el kambo na lubaka. Na masumu ebelete. So na sengi nzamba pesaka. Donc yango na santé na reza bien, très bien. Groupe lisusu donc Taros, des patrons à lubaka. Taros. Oh yo benye patron na début na otulba ke yo ne patron en groupe. Kasi mutu azana anglais na ye ou azo ko évaluer ba patron na ye. Yo peut comme no patron na ngai na activité mo boye. Non mais parce que pour la biso yo ne patron groupe parce que eza groupe oyo accompagner à Fally, eza groupe à Fally. Mais yo mutu au kambaka bango nyonso. Ouais, bien sûr. Ouais. Et on a compte qui chef de bingo patron. Bon, pour nous, mesdames, messieurs, aujourd'hui très spécial, quelqu'un de nako bengi mutu mo ana chance est belle parce que abetina ba célébrité ba célèbre mais bato ba yeba pena musique. Bato ba yebi penza musique parce que bato belle ba découvrir yo na lo bango ndingo na pas Fally mais la musique aux yeux en moi déjà bandakala bien que bobeta déjà nan de kono Fally avant lelo bozongela lelo mais tu as traversé également Taboulay, tu as traversé Papitex et puis Talalaton bien sûr on est un groupe nabuno ya bandal initié par Venanga Faustin Tchata na PCM Botena na vieux Modi Mose Malanda Saint-Esprit voilà bon on va toi initier qui mais tout maintenant dans le solo il y a jeune à télé mais na Frisa ou ba te belé ba du chance parce que le chance c'est ça tam sou kozana Fally to chance c'est bandakala et pas à télé. Chance c'est bandakala to chance c'est ça le kozana Fally. Ouais, tout à l'heure na to lobaki naza moto naza masumu ebelete na miyebiso na sengi nzamba pesaka. Donc na ndenge ya facteur chance na ko loba oui, chance na ngai bandakala ainsi de suite parce que na ligne du temps à se retrouver quand même quoi na pointé et que na net quoi. Parce qu'il faut signaler que tant au Betina Afriza faisait tout le c'était dernier moment hein il y a Seigneur Rochero Taboulay mais également les derniers moments oui mais l'homme était toujours l'artiste musicien. Parle-nous un peu de il y a ma période où on a osa Canavier na Seigneur Rochero Taboulay. Pardon, avant tout yawana entre Empire où il y a Papitex na Afriza ou Apozaki Liboso. Ouais, nazaki liboso na Empire ya Papitex. D'accord, tant bakabwani na Pepe Calé okay. Juste wana nazaki mutu o azaki recruté te ke na ye na salle test ngai justement nazaki na batumo basaki enregistrement bazaki wana ezaki moi divergence d'idées alaki basengaki kebo longola ba voix na biso to yembaki donc azaki vraiment juste na fin ya studio. OK. Donc traumatisaka ye vraiment et puis mastananga moko azaki kuna logilo wa yebaki ngai depuis talent latent depuis kala donc yebaki na sala musana nga moi bien solliciter ngai ga bino nzonzingi moko ezali voilà à l'époque et puis eza na studio na biso eza vraiment eza récent il y a Ndiaye, OK. ingénieur JP Kiss. Nayagi juste
parce que balukaki bato badefilaki place wana bakokaki kosepelisa ye te. Nga nayaki na nga babi garçon wana nde ye moto akoyemba bi Papi Tex alobi bato mpenza nga na contaki na bango namonaki mpenza chanteur aye ye ça va batie siko na salle batieli ye bafle ngai siko na koti place fo na koti sa voix. Ok. Nayebi si JP Kiss ngabi botielanga musique wana nayoka esprit yango. Okay. Donc JP Kiss ayebi na expérience azalaka nango abi ti azoyoka wana a fini déjà record. Ouais. Na meka kaka boye na moi bato ba bouger bato ba bimi na régie. Oh ngabi affaire nini abi déjà tozwi yo na oyo wana osali ngabi tete fona bongisa abi tant ya bongisa ezate tant oyo tolinga to bongisa si elekaki tozwi wana. Donc c'était juste na cœur moko na sala ki wana c'est une moni cœur ezaki mpukumuni. Donc nzembo moko ya na moi vitesse moko style moko net folk bo na suka na salaka ba bolingo ekoti nzala nani akoleisa yesu akoti shati masiala mwasi nanga mawa elekinga kasi telema omitunaka ndenge nini papi azali kolela yo. Après abinga la salle ni abi non ça va non to pesa yesu selo ko ana yo simba bon bocha susu abi sala elo mobo na espace abi miso eleli ya harmoni kasi motema pi kolela yo zali ko monate ye moko habité fona sa dédicace na ye awa atele abwaki yo benkosi azaka na 8 mois raisonner na kotika na kotite na yeko yemba mais il attribué nga déjà 8 mois. 8 mois. Donc et ça m'a plaisir makasi na papa o na monaka. Donc na revate mbala moko anati posa rolala mais alobité foza nangai ti na olemba après yoki. Donc voilà quoi. Mais bizarrement parce que tango zobeta pa ya Papi Tex wana yopo autotika talala tatala taboti yopo tika kango totala te kufi. Bon en tout cas talent latent et kokai ko évoluer les sous parce que na yebi passe ya rediriger groupe à l'époque yebi passe ya ko mona mambo eleka na ba groupe à l'époque vraiment tozaki subventionné té. Donc tobanda ko sala vraiment makambo na limite ya ba aide ya bato soki ba pesité beaucoup évoluer té. OK. Donc tozaki au kata na photo luka. Donc nde nazo bisa OK na kenda osala test bazwa kanga etant OK nzonzing na nzonzing ta on a ke kuna ba retenir ngai et simbi. Voilà. Osali combien de temps na Empire ya Papi Tex? Bon Empire ya Papi Tex c'était juste to tikalaki tozaki au moins na ba 4 ans. D'accord. Et puis il y a Tika Rabiso. Aye poto. Il y a poto contenu ba mambo ebele vie eza na ba surprise nango. D'autres tikalaki wana. Obike ndenge bato balobaka que eza ngolu nde to benga ngolu bien sûr ya obeta pembeni ya ba mikolo ko rêver hein na monde na musique nde balobaka que ndenga na beti na vie oyo boy eta ko rêver mais nazoka moyo orgueil wana ozala nango te hein parce que bato en tout cas nga so na la yo na ngana za orgueil na palmarès oyo parce que so stali Papi Tex otali da Seigneur Rochero. C'est-à-dire que son a raisonné qui fait beaucoup la genda robeta tour chez tanga tikelara Kester vive avait beaucoup la genda robeta tour abina ki sono maele mususu siko yo zi chance kuna ba recruter yote apparemment. Bon ezaki pe justement ezaki kaka muto amemangai ngaba memanga kaka et pas Seigneur Rochero. C'est ça le problème naza ya on azol na chance mo boui partout na évolua na Evra. Donc batunde bayebaki nga côté nazali bamemaka ka côté mo boy. OK. Donc ebimaka que nous avons besoin ya ba jeune moko fois ça l'album et tu tunga na kenda kuta kuna ba Dipiron masananga Julio Nzao azaki pa Kester banga na kenda kuta bango kuna. Donc nazaki le tout dernier musicien artiste et musicien engagé na Friza. Donc tinazolo baboui na yebi ke confrère na yo Marc Tabou yebi Charles Tabou ba yebi mango. Donc bako lo ba rien
Donc artiste ya suka o papa na bango engagé engagé na Freeza ezaki ndengai. D'accord. Donc nazaki na ba chance na ngai belé. Et puis jour nga na fulaka répétition wana ezaki parce que en tout cas na vie faut zaka na sens et engagement. OK. Donc le jour où ngai na yembaka na Freeza instrument wana nga mutu na luwaka ngo et puis taboulé ya lobaki atango akomi na coin ayoki instrument ezo beta bilo nyonso ekoka. Abi non, ça fait un bout de temps te répéter na son OET. Bozui instrument OEWAP. Ce sont les danseuses qui avaient répondu que garçon moko ayaki koyemba awa iye mutakenda oluwe instrument OE. D'accord. OK. Donc à sepela makasi tango akomaki ayibisinga izwa micro, nazwi micro. Ko toto yemba malembe. Okoti wana seigneur. Wana ezate o aigle te. Wana seigneur, wana ezate kutani na oga mopa, wana kutani na nzambe moko. Tango omoni nzambe moko, nzambe aloyembo. Jour liboso moni yo atele bandal. Papitex Empire Pakuba. Siko okutani na nzambe aloyembo bo. Yo momoni père wana. Tout ça sérieux. Elo no santaki. En tout cas, nazaki lokwa mutu mo boye, naza on dirait na kati ya nga moko ndire naza nde totala la TV. Totala mundire nga mo naza na kati mais bato bazotala ngai. Donc nazo comprendre au fait on dirait nandi makinde ni na ya awa. Bon. Donc nga mo na kamwa yeka bi ça va parce qu'on est là qui deuxième jour. Micro ouais. Et là qui deuxième jour. Abi singa yi zo micro, ça va. Yemba. Là abi singa yemba. Nga yebisi siko ba instrumentiste nga bobetela ngai ndaya. Abi yemba. Kaito kapenda ya. Ndaya mon amour. Yeba oyo pasi yo salinga. Ayibisi ngai tika na banda ko yemba. Bamuke frustré nga abi na yembi abi banda ko yemba. Yemba na banda ko yemba différence za yani. Donc nanu na yembi te. OK. Fona banda ko yemba. OK. Ngapi na bi siko fona yemba nini parce que nga sina banda ki na bandi susu. Ndaya mon amour. Yeba yo pasi yo salinga. Vela nanu. Yemba siko. Ngabi me. Siko on a perdre troisième fois na biti. Ba yemba rati. Parce que na comprendre te fona ça ni c'est que yana elo mobo azana besoin nango. Donc na sala ngo trop te. Au moins fona comprendre ye alingi nini. Abi papa na comprendre te. Abi bon ngana lingi ayebisika ngana lingo sala yeba yo pasi yo salinga lelo na motema ya solo liwa bakosomba te kasi yanga no mama yo kanzambe bomanga liboso petika dota on azoyemba ba moko na mita se sentir na confiance tango ayebisinga ka bon na sali na moni siko ndire nzembo nanga. Or na sentir que apesinga on dirait courage mo boye nazalaki nango te siko na komi oyemba nazo bakisa na bilengi nanga mo boye. OK. O ezala na nzembo wana te parce que na vie nanga artistique nazwaka tante na yo na vandi na yoka nzembo wana ndenge nini bas awa ekitaka boye. Na yoka nga nde na français na ba ko auditionner. Auditionner pena. Mais mbamoko na sens o na yokelaka na bandi oyemba ngo na façon na ngai. Nde ayebisa ngai ouais c'est bon na sepeli asaleli ngai liste à 7 chansons. Oyo ya ye. Oyo etikali alobi yemba ngo na ndenge na yo. D'accord, ba différence ça passe cette chanson là oyo etikali zakini. Oyo apesi wana il faut ceux qui bonimbo yemba, faut yemba ngo correctement ndenge ya lingi. Donc au fait alakisaki ngai ke répertoire na ye ezana banzembo oyo changera te. Oyo banzembo oyo ya ebele wana donc oyo ezaki ke ya sika ezaki kuta envoie ba to reprendre ngo ezaki soki ba 80 chansons coffret mo basalaki na. Oui na général Dabira. Ezaki tellement ebele mais ye siko so boye concert. To boko beta 25 chansons te. Donc il y a déjà mis saleli 7 chansons na ye oyoana. Oyo ezaki ekoki ko raté te po boko kende place mo bo betika 3 chansons boko puiser na parmi les 7 wana. OK.
donc apesi nga oyo nyonso osala yango oyo etikali yemba asala yango neti eza banzembo na yo. Parmi les 7 chansons nini oyo pena retina mingi oyo linga pe na 7 oyo aye autant so na otala o pena vie fala tikela ngana yembango da wana déjà ezaki amour nala. Amour nala, ouais, je vois. Amour nala. Ouais. Donc mais amour nala pe moi makasi hein. Ouais, banzembo vraiment donc talaka Seigneur lei. Donc eza kutu ngai te mutuna loba. Eza place nyonso ko mona ba vie ya ba âge ya ba papa na biso ya donc so le bi Seigneur au chéro tabulei. Donc ozana likambo ko expliquer te. Donc banzembo eza ki nango ebele. Oyo ngai moko pe na mona eke ti lelo kutu na loba na bifona solo la nano po ti na oyemba kango na rolobango en passant eza dernier espoir et tout. Donc ngai ndeti na Abidjan ba yebi ke za nzembo nanga. Ah ouais. Ouais. Donc jour ba omona ke ba beti yango ebimi Seigneur Rochero ba okamwa parce que za nzembo mona bando sala surtout kit na sala balance. So na bando yembango en tout cas ezwa batu na mona etambola ba image wana. To pesa pe batu occasion ba yoka muketi ba yoka voir à télé. Je reviens à toi et tout. Mon bonheur n'est pas partout. J'ai connu des femmes dans ma vie. Il y a là une quand même qui m'a ravi. Je me réveille ce matin. Dans ma tête son nom me revient. Cette fille s'appelle Yitou. Je l'ai connue dans ma jeunesse. Je l'aimais parce qu'elle me rendait fou. Par son charme et sa tendresse. Je me souviens de toi Yitou. Je ne t'oublierai plus du tout. Donc, Nzemboana, donc, na comment au monde on dirait yangai. Donc, voir même na Congo, na biso eza na bana ya ajo ya mikewana, ba yebi na bango teke Nzemboana eza ya. Nzemboana na kanzi masana ngai singa Kevani. Tout le temps na voiture ayoka ngo kaka. Te suka na banzembo mais musala bovandi na yekuto ko benge gampo tete pa ba prêtre bahali. Ya ede ya Nzambe moko. Pour battre tout baloba qui yende nzambe bovandi na ye. Mais qu'est-ce que tu as retenu de parce que l'homme ningo lo bango déjà au benge de papa, l'homme c'était un papa, mais qu'est-ce que tu as retenu de l'artiste Taboulay? Bon du côté moral ndé impressionnant ngai ezali na moi problème mo ebando leka na groupe. Donc à salisa biso réunion étant que papa. Mais na suka compte tenu ya situation onde se présentaka alba keno bolingana na binote c'est mieux mais bondimana. OK. Donc même na groupe oyo ngai nazali responsable encadreur na yebisa bango ke ceux qui ba problème wana yé na yebisa bino bondimana na binote et bolingana na binote mais bondimana. OK. Pourquoi il faut bondimana parce que bozo sala musala ya batu o boza censé yo na yebo yemba mais boza na problème. Donc yo ko bebisa te parce que boza na problème na mais bozo sala ngo parce que eza musala mo fo harmonie ezala. Donc faut bâtir ensemble. Donc il faut kaka bozala forcer pour bâtir ensemble en fait. Donc ceux qui bolinga na binote mais faut bondimana pour besoin résultat musala oyo bat ba osepela. Na musala technique de chant, la façon de travailler. Technique de chant déjà ngai moko na mona déjà ki azali ou pambate oyo abengama Rochero, monument de la musique congolaise. Donc nga na monaka elo moboye na ebakate sens a évoluer donc azaki évoluer na niveau nini. Nga nazo répéter nazo yemba tango akoti avandi atelema kambala moko na kiti akei ko bongisa ko régler singa moko ya guitare pas guitariste akei penda kwe biso moto moni azo yemba te mais ayebi ke corde moko ezo pesa son ya bien te donc akei asali yango et il arrivait des fois ndezala nzembo fo ebanda ata maloba ya pamba moni aye babeti guitare te mais ya zui micro ayembi ba guitariste babeti a se retrouver na note wana. Donc eza parmi ba exercice mo boye o eza ke
Vous sentir que na gamme a maîtriser yango déjà ata ebetiti. Ce Mm. qui a yembi bo aza juste. Ok. Na gamme wana tango bazo beta eza na mona vraiment que yaza ba qualité ya mutu mobo ya mela ba amela musala penda o ekota yeti na makila quoi. Donc Paix à son âme, Ndé Baloba, qui est l'artiste ne meurt jamais. Donc le Seigneur Rochero Taboula est toujours dans nos cœurs, toujours dans notre vie, toujours dans la culture congolaise, parce que les empreintes et Tikala, Moussala Nae, Tilelo, Bato Batambola, vous avez eu le témoignage de Baïlo Kanto, le banc au car na plateau, na biso en Pouteleo. Et aujourd'hui à télé, c'est un plaisir. Yo yambaye po, uzala na viwana, sakana na viwana, bo yemba na ye. Nalingi na avant tout kita yango nalingi quand même na boulé entre mazé to fétiche eloni to ko kabwana wana eloni ko yembela biso bon mingi na sala mazé po yango to sala donc comment neti et comment pe référence nanga ba place to kendaka na mon amour. OK Mazé bakanisi nga na kanga yo na ndako ya nganga mazé basilisi nga loposo bipai tomelaka maze balobi tenga na koki na yo te na bolingo ngo maze na koki na yo nalingise yo suka se na kobala yo na kolesa yo donc tokotisa ngo na mon amour to komi place wana en tout cas presa loba na chef okoti mazé na koti déjà mazé parce que et ça la ngai vraiment que na sentir que na boss na ngai aza asia comprendre que CV na ngai ya kilo eza parce que ngamo na yebi na landa na émission ya papa Wemba tia bando pesa historique na ye ndenga kendaka kuna ba papa na biso bandombo petum donc na santa que eza na bando comprendre te grandeur ya siko yonde ta goma okende ba place mo boye te tozala je crois na mboka mobo tozala na Alain Saint-Pierre donc tango yoka vraiment que ngai nazaka na frisa donc ezaki plaisir to solo là ebele mais na comprendre que non quelque part na vie artistique awa CV très important voilà quoi. Non mais parce qu'il faut le dire que c'est Afriza c'est pas une petite maison hein. C'est pas une petite maison parce que les lots musique à Congo et Tikali une grande partie a caché la musique à Congo et Afriza toko lo bangondengo wana après viendra le tchatcho et consort et tout donc bozuna nga liboso na zwa na musique eza yango wana donc poto mona na nteke no kuna na sombaka lo mobo etamso basket mobo so ni mekozwa na nga bozuna nga liboso ezaki ko vivre ko evre pembeni ya ba vie wana Rochero Taboulay Olivier Mpelankoi na Dimitri Bakala na Kaluji Takos. Salutation spéciale à Shida Ibula Otala Biso. J'espère que week-end on sera la moindre tech Moussoso Shida Ibula et puis Niki Kota. Il y a Niki Kota donc opposant toujours radical. Brice Metter n'a pas si yopé Mbote. Nalinga qui nanga nazo zotana sura talent la tame talent la tamba te belle baby dali solo nango baby nengi bandaka na nengi vokenda na nengi falia kei na nengo uturuba awa trop bandal ngala ngai na tracelo pe na makambo po na ngai to pesa makambo Rochero parce que bato ba mona grandeur hein ba mona oyo zali parce que c'est très important mais vite fait tala la temps to ba ki on a début awa ezaki projet batou bino vous avez na kati pour interpréter bien sûr les chansons au ezala qui normalement fallait que beta ma côté mususu mais départ a fallu ndé fallait malbe bokinda botika ya zonga pe bokeli sus donc yango kokene na yo wana na ba empire na ba Friza il peut bando que tiko kaka ouais juste bana ebisa ki ok ngai na kendaka mingi na sollicitate ba sollicita ngai. OK. Ya ona ebisa ki yo na moni yo moko bosani ke chance na ngai eza na ngo ya banda kala. Donc mingi na banda okende te. Ga ko ya ebisa ngai no orchestre mo esali encore série wana bana poto ba sala ba orchestre belo wa mutu mo ena instrument na e sali orchestre o faut kende kuna ngabiti. Ba oyebi na ba okenga na zali ba ya ozwa ngai. Donc c'était pareil quoi. Donc orgueil ya robetana Seigneur au sala ngote poani. Bon obiso ngwa ba sala orgueil ya ouais. Wana sikonde expression na ngona ozwate na Coran parce que na maîtrise ngo bien te na maîtrise ngo pas ba chrétien ba tout m'est permis mais tout n'est pas utile.
Ok. donc na olobaka sikoyo olati façonnable na yo wana omoniki eza na col mais omatisi yango te mais eza mabe te col ya elamba okokaki komatisa na yo yango donc moto azoyeba na circonstance nini il faut aloba peut-être kopesa historique na nga awa na nde nabetaka masolo na ngai à chaque lisolo nabetaka nga mona santaki na bosana elo mo nabakisaka donc c'est juste ça eloko ezangi ngai mingi eza nde lolendo naza nango te atele aza lolendo kanda naza nango mais lolendo bisengo nazala nango mais lolendo siko fo omoni kanda na lolendo siko fo kabola ngo kosilika siko lolendo c'est-à-dire quoi ezokende na nzela mo ndeti mativi kosalaka komilakisaka yo danger lolendo wana nde naza nango te ok kanda yali kanda eza nango esengo ezali mais lolendo naza yango te. Ok, tobeta lisolo ya maintenant vous avez embrassé la carrière de Fally dans le bongo parce que bon embrasser carrière à Fally à sali droit chemin sans bino sans groupe à celle on a bata quartier latin on a bata musu ya libanda après deuxième album à sali appel na bino na ba master na d'abord prof na ngai ya géographie wana boss na ngai oh comme c'est prof de géographie prof na ngai géographie moto atangisa ngai géographie bien na ndeni oh nasali pèlerinage ngai ti ya pe bayebisa ngai keno montagne ya Kilimanjaro namona ona oleka mpena yango yo mais oyo atangisa ngai ntango na ndotanga na nchiki oyo nalakisa ngai batomate kodesine tomate wana ye kuta ayebi na yango te ye atangisa kaka ya pamba atangisi nga kaka boye pratique rien mais prof na ngai sikoyo azotangisa ngai atangisi ngai mpena yebi yango oyo voilà prof na géographie États-Unis yango oyo siko kala mingi te afona senga ya umisi ngai na leçon mo boye nazozwa ngola na libanda Australie. Donc il faut boké na prof na géographie boké d'Australie. Australie donc au fait Océanie na yebi yango te. Au moins il faut tour et comme il tour à côté kuna. Non si li na so na kokisi wana ngam na comme na 10 passeports déjà. OK. Donc siko kuna na yebi te. Siko na zo bate ezo umela fona kokisa ngo siko pona lo balikamo boy. Pour place à commis singa inde na commis le souverain pontife le tout puissant chef. Na umela même pas na puissance donc na comment le tout puissant et puis na bakisi le souverain pontife au dernièrement na zaki na zo pouvoir na Vatican. Tozongi ya lisolo wana boye bo région de Fally na carrière nae na deuxième album nae a PCB no confiance il a travaillé maintenant avec vous mais kozongi la bino ba camarade nae pour nabo accompagner na carrière nae lisolo ngo le ka ndeni. Bon, les solos et les kaki na cerveau nae na place nga lobaki so na sali étude ya kozala ko vendre na société ko vivre et puis ko travailler na mutu des places na mona notion makasi bima ya kozala reconnaissant na vie tozaki batu oyo baswanaka babundaka tozaki to saiki masolo esika mo boye na talent latent tamsu to lobana mabe mukolo mo boye to yeba ke lelo e okoma boye mais tango asali ngai na oyebisa yo déjà ki ayebisa nga ki na usali lo mo boye na obenga yo total ndene ko leka o cha voix malheureusement ayebisa nga ngote po asala ki enregistrement na poto ngana benga yo te voilà. Non, benga kinga déjà juste annoncé kinga mais et ça les mis na poto yo na kin voilà. OK. Donc les kaki et puis tango esili a comme na suka bi fois ça la recours na batu oye à travers na bango na vie à mona ke et kokai ko simba parce que je ne pense pas que batu nyonso abeta na bango ndeto za na bango non yemoko a filtra ki place ni ma ezoleka bien place ni ezokangama pour na retrouver ba oyoana et puis na reconnaissance. Qui a recruté les autres en fait? Qui était le premier à arriver bien sûr et puis qui a recruté les autres? Bon pour recruter les autres eza vraiment histoire moko na oloba muta salaka ba ko recruter ba musicien ezalaka bobo ka kese. OK. Donc yemuta zwaka déjà les solos que non, il faut to interpréter, faut ba interpréter ba musicien ba interpréter
album ya Droit chemin. Fali droit chemin oya sali président nangai oya sali pour ça la présentation officielle nango. Donc il faut ba artiste et musicien. Alors ngai ezaki le temps wana naza na taboulé na millier nangai na changeaki na millier ya kovanda na bandai komona na te. Donc nazaki parmi batu ya suka oyo ba abanda oluka na banda omona na te. Donc recherche ezaki vraiment donc na ville pour ba luka ngai mais nazo mona na te parce que nazaki na ba activité mo quelque part et kazaki nga pe kuna ngai ta on ayaka na yeko mona déjà ba musicien bazaki déjà bazo répéter mais ezaki premier jour oyo to kendaki to se retrouver ensemble na boss pour la première fois visiter batu o bazo travailler. D'accord. De en ce moment filtrage bandaki à retenir oyo ya monaki bazaki valable kaka le même jour wana. Et puis à Zwaka, tu se retrouves Ngai, Tony, Pichu Luzolo, na Papi Kalombo, quelque part en coulisses. Ok. Autre travail, je crois 4 jours. Et puis, je crois à 2 semaines ou 3 semaines comme ça, tout ça qui présentation, il y a album, il y a droit chemin à Grand Hôtel. À Grand Hôtel, la piscine à Grand Hôtel. Vous travaillez à album Albosso, beaucoup de structures de G20 parce qu'il faut les dire que album Albosso, quartier latin, Moutébeta, qui a une grande partie à quartier latin. Et puis, naba mbiaka, babeti, batiki libino. Droit chemin, oui, mais batiki libino, nzela, il y a un boulevard. De babeti, makambebele à kilo. Et structure, comment vous organisez un groupe? Au début, au banem, balamor chef, tout bas chef, moussou bazalaki, tout chef morazalaki. À part Bobo, bien sûr, parce que Bobo, c'était plus l'administration. Oui, et Zalaki, na temps moko mukuse, le tout est centralisé na CG, Bobo Kakese. Ok. Donc, en ce moment, quand on a un sanga, bonsoir, on a binot, bonsoir, on a maboko. Si on bat bao kansa, net ka au talent latent, non. Oh, ils ont talent latent, oh, ils ont structure moussous. Donc, on zouate de bozo kumbela, et puis, na pesaka vraiment merci na boss. Parce que bien que Batba CP là, mais on ne nous a pas accepté facilement. Donc, il y a mon boss à l'eau. Mais bon, ça, on a bien bien, mais Batba m'a bien pourquoi. Donc, na lito ina ye moko, na compréhension na ye moko, biso mo tozoyo kabazoye bisaye, mais azaki na confiance na biso. Ok. Donc, pour nangai na yebite so eza idée na pour nangai habiter balo bape kambo balo bango trop moi vandi biso nden balo bake bino boye mbate mais ye moko azali na confiance net mutu loko anga déjà yeba ngai wato palo la na talent latent to niati toke na studio bato bazo kamwa nde bazo yemba boye bajoy parce que ezalaki déjà projet bato ba interpréter biso mais comme il connaît calé habiter ka ba petit oyo. Donc, tu détournes copie à battre. Mais ce que les lois sont ni battre balo babongo. Donc, tu as quand la confiance, il y a yé moko boss. A meka biso na elo mobo. Ta pouf. A télé. Nzembo beta na point noir maman e vi wana. Ta touf. Nzembo moko ya brasserie mobo e pa na biso e cartona bi oh mais non. A télé. Ça va bien. A télé na yena. Na kota lo kwa to quotidien wana to vanda wana. Na ce que dit la rue. Obi la rue le bama mbebele. Ouais. Ce que dit la rue zasomo. Yo mondo vanda wana. De vanda na ba misien bo vanda bongo. Boyoka apena balabala ke baloba ke bo dembela na succès fali. Ouais to yoka ngo. Bino mo bolobani. Bino mo bolobani. Po babi bino bene lo hote. Oui. Koyemba moins, présentation à podium moins. Oui. Donc c'est-à-dire que vous avez laissé l'orchestre au Congo, ceux qui ont longo li fali bino nzimwaka. Oui. Parce que vous êtes une entreprise en pleine croissance, Vision Max est votre partenaire de référence et vous propose une gamme de produits adaptés à vos besoins. Toute une entreprise, quelle que soit son activité ou sa taille, a besoin d'optimiser ses processus de gestion et d'améliorer sa relation clientèle. Votre application est disponible dans votre smartphone, tablette et PC. Notre adresse email est le contact@visionmax.fr. Le numéro de téléphone c'est le 0033 62 45 29 662. Vision Max est votre partenaire pour l'avenir.
nayo ndimana oyo zoloba wana o balabala elobaka o balabala yo sikona natikeli o maloba ipasuka nde yango esalaka Achille Vakala na Patrick Nganga eza lokola kaka bango nde batindi yo poser question oyo nga azuka balabala mpona na biloko balabala ata misato awa oyebisa yo déjà ke bato baloba bongo c'est parce que nazongela mambo ebele en tout cas bato bamvouloir nga te mpo namona baexpression mosusu nakoloba te les inversions de valeurs lelo nga azoloba directement nasimbi côté artistique ya baartiste oyo baévoluaka na aigle na oyebisa yo lelo na Kinshasa oyebisa bango na oyebisa bato déjà de partout que Elmar aza na baartiste musicien banduliste te. Donc toloba banduliste vulgairement aza na baartiste musicien. Donc prévane que banda toza wana tobeta bato ngo bayembaka biso te comment bazoloba ke topesaka moins ngai ti lelo nasali ba solo vocaux ba intervention na ngai eza banzembo ya bato mosusu na Afrique ndeyo zokanisa ndenge na yembaka te. La preuve à l'appui, na oyela ba image, il y a plusieurs concerts. Ce qui est commun à tour na tchaka micro. À part Anissa Mutetosi na moni moi humanisme pezo ya. Tchaba mba moi bon. Anissa Mutekanga. Oxygène bat baganga. Anissa Mutekanga. Oya Anissa pela. C'est-à-dire na moni humanisme pezo ya. Un appelle deux. Donc Anissa et cause na valeur moko te na humanisme, cause na valeur mo na oxygène. Donc chaque likambo ya na valeur nango ndenge ba valeur ya ba album ya boss na ngai Tokos et kokante na droit chemin kokante na power mais kokante na Arsenal mais qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi les gens continuent toujours à dire ça? Zela kasina na silsa na après bongo zongela. Le problème ya mi balé ezali que na bosani na bo rappela ngai ba question pour betiango rafalango na rafalango na zongi balabala lobi bino bo profiter kana ombre ya voilà wana sikonde ya liboso bifande na répondre wana oui na diembelaka boss na ngai Fally. Pourquoi? Voilà pourquoi azana ba potentialité ebele onga na zana ngote il y a combien directement na yebisa il y a combien de Fally pupa na Congo lelo na ba artiste nyonso bazo valer na valeur ya Fally baza combien lelo to comme balabala pe lobake Fally azo représenter Congo mobimba durant ce qui 14 ans mobimba toza wana amplitude likolo toujours il y a combien de Fally on devrait en trouver combien da pays ça sont à 80 millions d'habitants mais ba Fally pe ba beta na Virambo étoile ba pe ba lemo ba étoile mike voilà étoile mike mais bino ata étoile mike te non étoile mike bongo étoile ngo epelaka mike kenda wa elakisi badiembela rape nga na diembeli mutu azana ba valeur nyos na diembeli penza mutu oya ya moi à peu près aigle alikolo ta batu nyos bon c'est démarqué à télé yo qu'est-ce qu'on a na lo baboy ce qui est touché batu oyo ko touché eza compagnie batu nyos ba diembela ka vie rambo il y a combien ba tenir tilelo batu o ba diembelaka viena biso mususu wana lelo bazali donc eza valeur moko te na quartier latin ezaki bato ebele mpo nini bato ebele bazaka lokwa Elmar te donc ba Elmar bazalaka pe trop te bon moi le problème na diembeli kaka mutu ana succès je me retrouve bato ba diembelaka te wana baza wapi pe baza na nini bazwi nini. Mais demain, par exemple, ça va toujours dans Fally karaté. L'obus c'est celui que yo kende au sanzela na yo. Avec quelle étoile? Bon, le problème est ça que nga étoile na nga ibrilaka. Le bac te le bail m'envoie chance. Non, n'est bandé. La vie c'est ce qu'on se dit un jour avant l'autre. Mon gars naza précurseur pour prédire de l'avenir. Je sais que la retardateur. Na douté na nga été mais nazo diembela non parce que je suis là, je suis chez Aigle. Nazo évolué pas Aigle. Nyonso na osala ezaka ya Aigle. Nazo kende na pas de tortue. Na lingite na sala oya nini. Yango nazo tuna ba oyo wana yo bandolo bana. O ba oloba. O bazolo bana ebele bazolo bana
s'il faudrait maintenant to bik na fait to conjuguer ba temps nyonso exemple ba lekinga na elo te moi c'est chaque jour suffit sa peine o ya lobby na rosa na rozala lobby o na rozala mais lelo nazo diembela un patron nanga parce que je suis avec lui, je travaille chez lui. Chief, obi ki tout ça non logique, oza question nanga moko, o ya ngai moko. Avant nazonga na la rue, tout ça logique. Obi ki ozala moto toko excuser te. Ouais. Ce qui lobby obimi et que simbite pour 12 ans avec Fali. Na longoli pour Fali na 14 ans bino yo 12 ans. Ngai nyataka nyoswa na zalaka na zali pena osala. 12 ans avec Fali. Fali a pesi trobayo parce que exemple uta likolo. Fali a pesi au podium nyonso. Yo moko to benga prof à géographie. Ouais. A tambusio partout bisika to OK. 12 ans mais à télé. Oui, mais à télé benezo bimate. Tout te comparer na batu musu ba beta na ba groupe musus. Qu'est-ce qui se passe? La rue. Ouais. Ezo lobake boki maka affrontement na télé. Bolingi TVT. Bino boara Fali asala makambo nyonso bino bokeka ko beta bozimbongo c'est tout. Bon, c'est que na condamné nanga batu bazolo banarité mais ngai nazolo bake la vie c'est ce qu'on se dit. Donc j'ai vu le présent. Nazo bomanzo tote pona koma oyo batu balingi na koma po batu neza on a ébike objectif na batu balinga ngai il faut na doubler voire même na doubler aigle. Ndeka Jésus alobake o ya koyana sima soki aza kondima ako déplacer makamu songa na sali na ba effort na ngai naza nango quelque part na ko lobate ke tant susu nazo loba na magnétisme moboy na oyo nga na pesa na mesure du possible na boyebi o nyonso bat basala po ayebana je le fais si je me retrouve na niveau o nazali na komi calculater soki ozuite oyo lingaka ozwa fondima oyo zali donc ngana mindimaka awa c'est par là nazolo baki tant nazotala na ba célébrité ouais batu nyonso bazalo kwa El Marate mais batu balingi nazala plus que El Mara tona koma pembeni ya El Mara donc ndeto zabo eza eza lokwa course ya fusée na vélo. Batu balingi bo poussa na moi. Bon, tozo nga nazo sala effort. Ya aigle vous ata ba pigeon. Ngai nazo sala effort na nde na ngai. Peut-être eza ba erreur moko boy to sala na passé ezo rattraper ngai. Là, je à cœur ouvert. Oui. Et rattraper ngai. Leti par exemple ni batu ba lobi moi trop, nazaki pas trop actif. Ngai écoute na banda lobaki na linko koma. Yo na monaka freezer. Na te ngai lobi boy. Batebele babeta na freeze na ba yana bi yana monaka freezer na leki batebele yo bete ko yi déjà terrain o izaka yititi na leki batebele oyo baye bana koleka ngai donc la vie eza kande batu bazo kanisa te donc tant mususu nazo zwate na succès mais na misolo nazo zwa tant mususu nazo zwate tika maka musolo tika obi nakutana na Jomo Boye kana makamba la rue atuninga binanga okesa falenza okesa ba Congo ngabi obike tola na salon de coiffure tola pas ni tout makisi na pesi mbote abi upasula yum na mona kozala net mo trona bango po ngapa bakolanga mo trona bino bon promete abi ok ça fali on ok ça ba Congo ngai ba Congo poni abi non ba misa fali non abi pauvreté mona na kana miso na bango na bilongi na bango ka bino mutambo yoka bonge sala bino nde ngai sala nga pasi parce que le problème est que batu bazoloba ou bazo kanisa ngai naza ngai yango nazoloba toko kende na ba siko to ça ronde ya ba groupe yo chef donc nazoloba bien ezape pambate parce que je me suis annoncé ngamoko bien que tango da komaki souverain pontife ba rêver moi moke webi kama mbosali na Vatican ba ndola la bi nana nommé milinga bima déjà na fenêtre ba nomanga déjà bon chef là c'est quoi le problème est que nazolo ba tokoki ko bandolo ba combo si je me dis que dans les souverains pontife et puis quelque part na lo ba ke da chef ya ba orchestre à Congo nazolo ba chef ya ba chef. Donc so ina lobby bongo c'est-à-dire naza nanga ya ovimba na yebi bon atele to ke malembe obi oza chef ya ba chef orchestre olongo bon na pesio chance olongo la orchestre moko to mibale avant ngana ba no poser ba question na bi nyonso ko tuna na ote pona bi nyonso oche ba nyonso na lobby ba orchestre nyonso d'ailleurs bon malheureusement biso eza orchestre eza groupe
mais na juste structure na ba groupe nyonso oyo ba chef bazala plus stable que les souverains pontifs natanga tika natanga plus stable que papi kakol oh nga na permettre oloba yo nde oloba kombo na biba kotanga te ba groupe nyonso ya Congo kasi nga ba chef na yebi bango wana ti donc de siko kotanga te na lobi bongo ok na otanga ba kombo te kotanga te na lobi bongo ateloza combien de voitures ba voiture pour yo répondre kaka to kende yo kasi kona simplifier yo akona kini bato ba vérifier ça l'erreur eza tango na au moins na zonga boy dans sa conférence de presse na yusuko yoka mamte ba lobaki boy aujourd'hui na ba voisin répondre na question na voiture obike na yebi prix ya voiture on a combien de même voitures ya sika na yebi bon on a combien de voitures vanda somba ki ya cher makasi na yebi prix nango ba oyo totambola nango biso nyonso ozolo ba mbisi ya Congo ebike na yebi on a combien de voitures naza nka moko na teka voiture ni non voiture a 4 pneus et tambolaka et puis assurance et coca ba faire tout et coca eza na car ovanda wapi ofutela wapi ti ngaza ipa na ngai atelia mais tant na zoyi bisa yoke to koma na mamba ba certificat d'enregistrement omoni batu mususu ozotanga wana yo bafuta ko $100 osoma ndako mokoni na lobi boyi boy omoni batu mususu ozoloba tika oloba boyi ngana na sauver batu baotala biso eza na ba orchestre mobimba mususu yo ozolingo tanga wana naza sikoyo naza bavandaka sikoyo naza sikoyo naza sikoyo voisin ya bapapa na bango banani voisin ya bapapa na bango donc sikoyo oyo yo komo bamaka Sankara na sa conférence de presse na kini oyo akoboya kaka te chief ngana batu baotala ngana yo batu baotala ngana sérieux na poser question ofutelaka wapi ngai nafutela te navanda epananga epana wapi na njili somo lupango na njili tunatanga misusu pona za tolobela na musique no ya wana nyoto musique musique bolinga yango yo musique mais siko poni bosala boy so za lupango we ko za na mutuka poni bosala boy kasi voilà donc omoni bo motiki bo père chef na bino patron na bino charge donc topesi patron charge c'est parce que patron aokangai na liputa te na simande akanginga marenga likolo ta musu ya voiture pona sala kama mambo alingi aste ya biso oyo bongi ate ya biso donc kita mutu na lobi moi je l'ai fait en mesure du possible OK na sala makambu na mesure du possible na linga ko sauter étape te donc musu sta musu ndeto lo babo so to komo lo ba mambo ya hors musique chief avant to longa pour toi toi na ba question de la rue question de la rue qui parathèse yango za hors musique na kata musique qui yango ki ndaka bongo po ya ngamonde to zonga na ndule na kata groupe combien basu moins stable te otuna mutu na mutu soka leki esika na ye na tour na ye nde akoloba oyo aye makambo siko soki ngai na lobi parce que ngai nde azoloba omoni teke nakomi regretter déjà pourquoi nazoloba mambo ya ndenge oyo tolobela musique nde humanisme nde nini solo vocal wana eza nde nini siko kote tokei oyo nde kote eza mabe makasi parce que tu m'écoutes on zo police bino yango wana balo ba ke bo voyager trop mais ba musicien baza toujours na bilongine tika pasi misu ba futela ba ndako misu ba na ndako ba parents mais bo voyager trop omoni siko nde ozoloba wana ezo sala pasi na mutu ba pesa ki voiture ya moi ba voiture ka ototambola nango wana mais tant mususu avanda pas mutu acha photo ya munene na ndako na ye mais ndako yango yete mutafutela za ndako wana ni bon ba mambo eza ebele omoni la rue la rue makambo alobaka aloba pe pona bato mususu pe alobaka kuna ba ya yebisa pe biso donc yana jomo boye acha ya sagalati bajomo bacha makena balabala bavanda shi bamasa mo bacha photo ya minene c'est pourquoi moi je dis que bato ba se livrer pour ba inversion des valeurs normalement na koki parce que au monde na lati basket on a lati soki na se livrer na lobela ngo makasi eza ngo penza kitoko te parce que eza nango ntango mosusu eza ntango mosusu eza 50 €. Mais sikoyo voiture na ngai eza nango ntango mosusu eza nango 7000 8000 sikoyo combien faut bandolobela eloko ya 200 €, oliokumisa eloko ya 7000 €. Donc eza nango ba inversion batu bazo se lancer na ba théâtre wana sur le pont yango moni Elmar a poussani makasi moment batu bazo loba makambo wana Elmar azo bosser azo kendi le aigle
Sur le plan promotionnel, la rue vous reproche également de ne pas être trop na ma plateforme, ils n'y ont surtout, bien sûr, na télé, na internet et tout, qui justifie même, d'autres personnes diront que qui justifie même échec et album, na bino bapé sarabino, libre parcours. Bon, Parce que absence na bino, na niveau médias avec merci beaucoup. Na elo kwana lobi mutu azaki producteur ya album wana eza patron na biso. Voilà pesinga isusu opportunité wana. Makambo ri ezoloba wana eza yango te. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Ok. Donc soki bato balobi échec, faiblesse oui. Parce que tu vois vraiment tant ya osala promotion nango te, tant to bimisi yango to kenda. Po biso to kenda 10 ans oyo toleka. Dans la groupe moté oyo eleki biso. Bato baloba bongo eza ba moto wana ebimela ko côté ya bato bazoka pasi makasi. Tant biso zo voyager. Ok. Ebimela ka ba côté kuna na ba lié na bango baza bango ebimaka côté. Ok. Donc yango na solo ba peut-être que moni ma musu saison me mangai na mopanzi ole na loba penda mambo ya. Non mais le openanga na lingaki o moni tanto qui patron la bino awa alobaki aloba na komo la bino baki mais ils la mieux bino moko boya lo makam na bino nengo lobi boye c'est important. Voilà na lingaki na zonga place na lobi boye na se retrouver na erreur moko boye. Oh eza nango na lobi que moi je le fais na mesure du possible. Ngana liboso na banda loba dalinga ozala croté na téléphone. Oui. Ngai na muta bengi ngai na salita mususu 2 heures du temps la sola na téléphone na kokango te. Ok. Donc na bando kanisa lire o ezawana ezana batu ba kolope ya danger ba se rattraper lelo ba comme mona na ba côté réseaux sociaux tout ça. Ya on a bien no quand on a freeze. Ngai peta on a sali réveil d'esprit na koma pe na niveau wana. Siko atelier les aboy. C'est raison moko pe sala ke ngape na yoka batu ba lela ndenge wana. Ba responsable ba patron loko ba bo balanda ba temps ba azoko mikokanisa na Elmar. Banda baza pe na slogan mo ngai ba danger na sa featuring te. Omoni ba erreur na biso to sala ya wana pe ngai ta musuna ko yaki na erreur wana. Donc ta lo bandeng wana ozo ba te featuring la kisini. Yo binga emba danger na sala ngote. Ti le lobo tuna ba mambo wana te to za erreur moko nanga. Oh. Donc ngai na ndelo ba te na yiko za accroter na téléphone. Donc accro na téléphone. Sala ngai na simba téléphone kala. Omoni tango ezaki Telecel na Congo. Nga ba pesa ngo cadeau pona boaki mutu série wana Telecel. Na oza ngo tubata obenga. Yo 10-18 Nokia Ericsson 10-18 Koni. Telecel pena ko Motorola. O pele mo nganda opeta ba bita na mutu. Directeur ya Telecel na mais sempanzu na Telecel na boaka na talent la temps pesa ngo na futaka rien. Donc benga na zoluka kutu so na yeka bo. Wana mutu obenga te. Nana muta obenga te donc pona olobaki na simba téléphone kala tango batu bazoka nanu bazo ba GSM kaka ezaka GSM bon siko lelo donc na zwa retard wana ya fina téléphone na bana niko za croté na téléphone zwa nde temps ezokende. OK na yoka pe virambo mkomso abaki fallait vraiment donc fallait ibsanga makambo avant trop na yoka ngoti donc eza ba erreur to se retrouver nango o tozoluka. Tout s'est passé, tout s'est. Mais mais aujourd'hui, les lots à télé, les lots Instagram, ils allaient. Ils allaient déjà. Ok. Et
ezala nango mais faible ezalaki faible trop faible c'est-à-dire tende na ndolo ezalaki actif mpenza te onogo ngai neti kaka so nacheka photo moko na Facebook ça va ekoleka yango 5 mois apo tie mosusu après na tie mosusu bofota esko profil na sala donc oyebi série wana na ngola kala sikoyo ochange sikoyo échanger total yango réalisation eproposele biso yango total so profil échange problème totiela yango bato problème eza te bolinga bamusicien na bino bolanda bango bosabone na bapage Instagram na bango na bacompte Instagram pardon epuis na bapage Facebook na bango mpo bolanda baactualité na bango Chifa Télé alobi ke donc atele kunyanga 23 mbala moko donc asali mise à jour donc Facebook atele kunyanga chief to kata na lobi so mingi po tozonga na baquestion na nga to kata babosani bakanisi na za porte parole so ndi na apena moyembi to kana oya oxygène mo solo wana ya oxygène wana nzemba ngo donc tellement ba plan na amour eva penza donc na yebi ke ba mambo comme bossa na moi ebele tellement la mi pesi to na ba yo ngi to kani Anissa to non ça la nyoso nga za te ke ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu donc on est dans ça non Chief aima biko papa Lucien Kofo na pesi mbote depuis Kinshasa Chief to ka o troublenga bongo cerveau et comme ya ba bébé yo Agnès Sika ezengai o troublenga bongo cerveau et comme ya ba bébé et comme lokola disque dur kotinde virus Alex sort nanga kozala poubelle Jeannette na Lucien Kofo banga business accompagner toujours na bandoto nanga ye demputu nzuzi na fedo mansonsa toka suni tuza su deuxième toko kaneti ani Anissa ye ma yoko misanga lokola mwana moke yalelaka biscuit bonbon chocolat amour nanga ekomi elengi yango na boyi bayiba santima bolingo yo po na benga chéri po na benga pepe chaga po na benga papikas ya didiwas Patrick Bachelor Aristote Masamba Anto ultra sexy Armelanganga Salutation spéciale à Anto Isaï, ma sœur depuis Kinshasa, na pesi ombote. Donc Lodge Bar na sosimatsu wana na kati ya pena Jigombe. Lodge Bar na biso ya na kitoko pa Anto Isaï na kanisi na pesi ombote. Et chief to beta solo ya Amour Eva. Oui. Amour Eva to Amour Eva. Amour Eva. Mona muta to sala tona. Mona muta sala tona yango pezo sala ki uta po sepela lobi ka ndenge yo lingi mais na lignée wana kaka ya Amour Eva yo tamboye yo mto ozu chance ya ko bimisa nzembo ozaki enregistré depuis Kinshasa parce que ton moni clip est réalisé na Kin. Ouais. Au boulot tu bande la clip koto. Bon, le problème c'était quoi pour moi tout d'abord. Ah OK. Parce que nous on se passe na conscientious poto sala mambo donc boss na biso na mambo ezaki eza ya collectif associé biso mutabimisi ba idée na ye donc c'est pareil ba conseil na zwaka et pas Sandra Maou na Londres pire petite sœur donc na Anto Miguel ultra sexy oya Patrick Bachelor na Londres kuna pe na pesi Gigi Bokole na président JC Mungu saluer bino ouais ezaki projet moko eza ya kala ezui ba retard ebele durant temps moulay c'est-à-dire quoi ceux qui quand na Facebook bat balinga kota ni ba mona déjà temps na postaka teaser moko ezaki eleki déjà une année c'était peut-être le 9 juin année passée d'accord OK donc moment wana na komaki déjà na niveau déjà ici na silisi enregistrement na ngai nzemboke mixage OK mais enregistré 5 mois avant. Donc, les projets moi ça presque une année, la studio une année et demie. Mais après il y avait pas un moyen pour revisiter la chanson beaucoup. Non, le problème c'était quoi? Revisiter eza qui au moins la studio ba énergie to bimsa na ba studio contenir mambo belé tout le temps to za penza na kinte donc même bato o la riba yebi ke biso za la penda trop na kinte
raison pour laquelle basali onini yango bato la rue napemisi bango déjà répondre bato pour la rue pe fo bayoka. D'accord, okay. Donc ntango bato même ba groupe ebele za na kin wana biso za na kin te bayoka ka sango na biso côté tozali. Donc ba be à télé le souverain pontife aza côté moko botam mususu na bamboka wana kwa ba belé wana. Donc tant ezalaki vraiment te to komi surchargé, c'est-à-dire eza projet yanga moko te sima na ngai eza na 3 personnes, Papi Kalombo, Nathan na Junior. Donc nga nazaki trop speed ya osala déjà masolo parce que ekomaki lokola eza ezui moi perte ya vitesse. Na misalela déjà mambwana na banda ozila. Le temps toye awa compte tenu ya ba problème o lisusu normalement ezaki prévu photo sala ba clip. Mais to sala ngo na temps nini. Mais espace ezo permettre te boza plus de 10 personnes, 20 personnes et tout. Or nga za déjà na support moko o eza déjà qui déjà enregistré. Eza nango kate omona eza nango force ya groupe ba master ba oya sima ba bolo yang bomona ba onke ba sali ba clip na bango kitoko c'est bon. Mais so to zwi nzembo bela to tche na TV lelo. Oui bela ko bela. Voilà. Siko bato ba sepela nango pona clip eza mabe to bazo sepela nango pona nzembo eza la bien. Po époque nango eleka ngape tant na tourner clip to ana kin kala eleka. Eza pe na ba clip ebele ba izo répondre na ba qualité ya clip na ngana te. Okay. Donc ils ont juste battu un message, ba accepter nzembo clip na kosa clip musus même si quoi. Ils ont problème te bisoto ezaki. Ils ont pour occasion hein, ils ont payé ma bête hein. Ezaki il faut déjà to comme réaliser déjà projet wana. D'accord. Parce que si qu'on des problèmes ezo ya. Ikama. Tomi bimisela mbangu siko ngana na lancer siko défi na ebi keta musu boss au sepela te na lobby. Boyo kasiko guerre ya ba boss siko. Boss ya ba masananga kuna koto yembaka okobimisa boss nanga okobimisa siko kutasko bitumbe ozala nazonga na lo mo Elmara lo bay awa Elmara fallait biso ki apesa bino a ordonner bien sûr apesa bino occasion bokende na SACEM. Oui merci boss nangai déjà naza déjà na processus déjà omoni ba opportunité oyo eza le mara vraiment te to yoka ka ezala ga guerre ya patron po intel nzembo na ngai soki ndeni ye atike libiso to sala de to mikolo déjà ne to responsable ngai responsable naza pe na batu na futaka ya nini tout donc compagnie nanga wana kombo na nani AKM voilà eza bina kombo nanga ya télé ka kunyanga M boss ne mutayebi obombi M da bombi M boss nanga nda yebi M wale laxini bon eza juste mazita c'est eza nazana 3 noms bon voilà pesi opportunité wana kitanga ifona za speed na kita bino. Non, c'est-à-dire yo reliaki message on ndeni na groupe parce que yo chef message eza vraiment eleki en bonne et forme que comme nous sommes là il faut te profiter tout ça la mambo o ebongi tout ça là et eza déjà opération mobo to bandaki de cela je crois en 2016 je crois 2015 comme ça to bandaki déjà tout ça là déjà pas liboso mais to zala awate to zala à côté kuna quand on se retrouver awa donc il faut moment auto réaliser ba nini et puis et ko zala te ke ngai nazo salela ye OK parce que ngapi na course ya vitesse wana eza mutu na mutu ayebi sala nini faut ça la démarche na ye donc ils dépend de la vitesse ya mutu donc c'est de cette façon toujours ko évoluer donc merci beaucoup na boss oya fongoli biso ba porte wana amour ngai na mboka na ngai compagnie wana ezali mais eza net moi clair mingi te na kenda na nte kuna na kin net moi clair mingi te clair mingi te na kenda na nte na tunanga kaka ta on a tuni lelo lobby batu baleli ba o bazai kuna baleli poyo tuni na tuni otunani na ya te to le kan soka on va comprendre déjà amour Eva eza déjà na ba plateforme nyonso
bakozwa na iTunes Ouais, partout bakozwa yango ouais. na Spotify bakozwa yango. Donc bakuna kuti babuka na te mbangu lukaka place ezali zwa. OK. Ouais. Nzembo oyembeli mère ndeko. Non, nayembeli penza eza mutu aza na vie normale. OK. C'est débrouillaka na ye lokola batu nyonso lokola batu oyo bavie na biso na babosi na biso babwakaka ye mpe akoti sika. Donc eza mpena ngambo nakotisi ye na ligne mpo ngambi nakotisa bato ebele. D'accord. Lelo mpena wa bouf bazokana penza okota de 99 te wana te. Donc tokota na biso wana te mpo wana yango mambo miki ngai makama musique oyo. Ouais, nanga tozongo quand même on a capé et puis réalisation et proposé ce clip mukie kaka. Nanga tozongo motema oyo ezangi amour eza lokola molimo ezangi nzoto Eva Ntumbo komisinga errant. Est-ce que ozoyeba demeure nango eza motema na yo. Tala ndenge nakomi kobela, tala ndenge nakomi kosila, olie nakonda nakomi kose dissoudre, ndenge mungwa na mai nazosila susi. Nakati na kesko na couple ya mibale. couple mbali za ndeni. Let's go refrain. You 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 imahole mawanzolele inimation ya nzoto yo Pierre Tombalte botia foto Eva Ntumba Enzambe bandela mokili oyo na droite à Jésus na kufela Eva nazokoka te koyoka ke Eva Ntumba kozonga te awa penda na ibite nazali awa comme une sentinelle nazoluka intera vi na yo maya miso ebongwani kafe nazomela mpo nalala te ye yo kozela tema ya misango ebongwa na sud po yozonga okokuta na se dissoudre ye donc na recommandé batu bakota naoki titre wana j'espère que sali bato bele plaisir prof fils mbaya na pesi yo mboto tala biso mosika saton spécial na président Patrick Kimbuta sommet 9 ans. Il y a les étoiles, les alas qui fêtaient. Merci beaucoup, na président. Et puis, tête de Tendai, Moinet, l'ami du chef, na Pesio. Mbotenenga na posé question mon eba. Nzemboana oyimbiango yomoko. Ne fallait participer té. Andenga vérité. Et ça lui rien. Bon, et ça lui rien parce que eza organisation et ça les maki. Tozwaki temps ya olobelango eza stratégie album aliboso nzembo aliboso a intervenant ba nzembo nyonso donc amonaki yango ki koki kozala pareil soki asali yango susu idéologie ezaki ke il faut bato bamesana pe na motu OK oyo zali donc soutien ezali tozala pembe na ye monaka bato ne baluka ye wana biso to diembela ilbela donc tozala na ye ntango bazomona biso donc biso topumbwa na mapapu na biso quoi biso tosalema mpe mwa moke donc tozala na biso mpo nga azanga vedette mpo toza kote bavedette toza ebele mpenza mosusu omona mpe bazaka bavedette bwana banani bamusicien ebele bo eza kaka bamusicien bamisu nayebi bango te namona bango kaka na France awa misu namona bango na États-Unis misu namona bango kote tokenda ati na ba Dubai bwana ba vedette tozala ba vedette toza ebele ba star baza moke yango nde nayebisaki yo na ebandeli kuna ke ya combien de fali au Congo o bana vitesse na ye baza combien lobi baza combien 5 ans après baza combien donc ayo ni ata au saranate ateli nga na poser question mon boy nani vraiment répondre sincèrement. Le président Denis Ngabani, il y a Julie Kitima Oyoka Biso. Sincèrement. Est-ce que musique et baby ça amitié a une falité? Ce qui est baby ça. Amitié pena boza ina na fali. Musique et baby ça ngote. Non. Sincèrement, zara nzala o bien un mona nzala mutu na ote. Sincèrement. Te eza omoni ata nde naza oneti na tikalaki na pe na besoin naza awa ba masa batika na kin
naza besoin pe soki nazalaki na masa na nga awa elingaki mais sikoyo babino de omoni kaka confinement oyo tobanda omona te na moto amemaki nga na poto awa yando esala bien te basi bosololi kaka bi ti tomonana te tomonanaka après donc tosololaka na bawhatsapp batu tozomonana te wana sikoyo nzala nde ye ndenge wana mpo nazalaki na besoin namona nde toza wana tobeta na biso bandule tokangami na bapale tomonana te nzala yango wana mais kobebisa amitié nga kutu na olobaki erenforça makasi mais ya mosali na patron na ye amitié bébite. Non, et bébité parce que il faut savoir prendre la part des choses. Ce qui toza boto kuta na coin moko preza yebi ngai na yebi ke oyo camarade na ngai bo moninga na ngai mais ce qui est comique boy bon nzembo wana ndeni kuna groupe moko na cheboy boss po wana ezali kambo ya patron na mosali na ye. Patron na mosali na ye donc eza ndenge wana. Merci à Télé Kounia, c'était un grand plaisir pour moi d'animer cette émission avec toi à Télé, c'est un grand bonheur, je viens de le dire ici mesdames messieurs, l'artiste que vous avez vu vous voyez bien sûr sur ce plateau plein de talents invité mutaimbi na tabule bolinga za sunde nini non yebate sono sa neti ndeni so batu musuba umusa avantage ke ngana beta na bato yo avant batu nyonso me mutaimba na tabule invité muton fa sa neti ndeni na ebite na ndoto ni muta rolo tate oyemba na tabule na ebite quoi na ebite merci infiniment à toi kozala lisusu te ezala lisusu Serge parce que c'est valable. Merci à toi à Télé, merci na bato tout batali biso, merci na assistance ya Papi Kader, merci infiniment na musika na pesi mbote nazo kanisa musika ya de malukula si Jean-Marie sans oublier ya Joki Bunge na Bruxelles. À Télé, moi salutation na bato na yo ba oya yo balingaka yo opesa bango ba salutation partout ba otalo na Belgique na Liège na Bruxelles na Londres na pesi likonga na pesi mbote na kanisi yo pesa bato na mbote na pesi mbote na bato nyoso na ko bandelana na mbote te fina bandelana na mambo nzembo donc bato en tout cas na ko recommander bato une fois bato barataki ta musu balandinga na émission oyo ba kende na ba plateforme ya téléchargement donc Amour Eva eza nzembo to tia lien ya nzembo to chango na C émission na description ya émission bomoni lien moko eza wana nzembo na clip wana voilà clip wana saki yango na kin eza projet moko ya mulai mais na préféraki bato bayoka nzembo bamona tango bazomona ke eza ngai donc ekomisinga molili te c'est vraiment ngai quoi le souverain pontife le tout puissant chef donc na Londres na Sandra Maoua petite sœur Biveonga les propriétaires Alvin na Francfort et puis grand prêtre Evan Tumba na Anvers nazaki kuna vite fait abengaki ngai vite fait nazwaki pe bato Larry nazaki est pas grand prêtre Batalari basambwe oui c'est pas moi ouais donc voilà ce qu'on a dit sur ça Duce donc Duce ça au kanzembo na habité quoi donc ozo se sifirte yo moko Duce donc ezo senga sko bato belé bo ka sentiment wana quoi donc OK merci drapeau RDC logo na yango botielango Evantumba monnaie ya dollar na place à Franklin botia obike bato belé ba eba kitaba ça mutu bato bacha na dollar wa komone za Franklin et ça ngai bien bato bazotunda ngai mambo wana donc eza pena bien enzambe bandela mokili oyo place mosus na lobby enzambe convaincre mokili oyo que un jour Satan akozongela yo potango chéri nanga koyoka azwata ide azongelanga. Merci à Télé. Merci voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. J'ai pensé comme ça, tous les amis, Asbel les étoiles, Dario Mombondo, Belle de 8, Tati Mboko, donc tout na pensé na États-Unis, na pensé na fiche wanga, mon ami. Il y a déjà américain depuis Kinshasa, hein. Ouais, joyeux anniversaire na Solange Bakana Mankundia, donc okay. Voilà quoi. Na Ekoto. Ouais. Joyeux anniversaire na Domazé, joyeux anniversaire à toi.
Papa Siomote, merci beaucoup la présence de qui était derrière cette caméra. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à Kabaka Bejo ici, merci à Kabaka Bejo là-bas, central. Merci à Aigle Royal Michel Kombe qui a réalisé cette émission. Mesdames, Messieurs, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Poutuléo. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez nous. Parce qu'après ça, vous pouvez suivre encore d'autres émissions. Merci, au revoir. Motema nanga ezalaki pays ya des habitants natikalinga moko lokola alinzaka na mosapi papisha kwa komisinga incomplète devise na biso ezalaki amour tous les jours avec Patrick Bachelon mpaka on s'appelait affection ya Anto Miguel ultra sexy Jean-David Gambote bive unga le pro